Bonjour, bonsoir, Nabalandia 3 Exa Production TV, meilleurs vœux, bonne année, Nabanda Kunabino, Namabota Nabino. Merci, un intérêt particulier bozo accordé na les artères de Kinshasa, émission Nabiso. Oyo, Toyaka Kolakisa Bino, quartier Nabino Botika Kala. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mukole Lelo. Oyo toye kolakisa bino quartier Adula na bino Botika Kala. Kenda libanda ya mboka Kala oyebi susu ndenge quartier Adula ekomate. Quartier Adula yango oyo. Hôpital ya Kimbanza yango oyo bana ya Bula. Bana Adula boza wapi? Kasi tango kaka elevation ye okomi ko egorge na nya pesi permission otelemela ki tribalisme lobby lelo tena sima na yo Kongo moluba moswahili Bandi awa na avenue Bula oyo il a deuxième partie à quartier Adula. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous s'abonner. Kabali solo, pesa sang na moninga, namoni lupangu na bino, namoni balabala na bino, na 3 Exa Production TV. En face na biso, église de Mangembo yango. Église Mangembo yango Glende Odadi Espérance Mbakadi Bokota, vous s'abonner, vous partager. Bandeko Balandia 3 Exa Production TV. Lelo toza na mboka na bino. Bana Adula. Avenue Sapwe yango yo. Okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans. Ebi susu ndenge Sapwe komate. Sapwe yango yo.
Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana quartier Adoula. Quartier Adoula na bino botika kala yango yo. Après on a venu Sapwe. École Bokolo yango yo, Institut technique et commercial Bokolo yango wana. À droite na biso Institut Bokolo yango wana. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Ozana posa omona Institut technique Bokolo na kati benga biso tia na commentaire tokozonga mpe ya kolakisa yo Institut technique et commercial Bokolo. Bana quartier Adoula Bozawa puis awa toza na avenue Yinga. Ceux qui ont tout droit en face na biso eza Maïzaf. Tokotika direction ekende Maïzaf. Tozozwa avenue Luputa. Avenue Luputa yango yo. Bana avenue Luputa boza wapi avenue Luputa yango yo. Bana avenue Luputa. Bokota, vous s'abonner, vous partager. Kabali solo. Et ça, c'est mon moninga. Avenue Luputa yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditi. Omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso. Tokozonga yo pe omona epa na bino.
intelligence avec ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Bana venu Luputa boza wapi quartier adula na bino botika kala yango yo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana venu Luputa boza wapi aveni Luputa na bino yango yo. Awa tobimi Kasavubu aveni Kasavubu yango yo. Bana venu Luputa kenda libanda ya mboka kala. Bana dula dans le quartier Adoula boza wapi Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole rond-point Luputa yango yo. Rond-point Luputa oyebi lisusu ndenge rond-point Luputa ekomate rond-point Luputa yango ya. Toza na rond-point Luputa awa toza na veni Kimvula complexe scolaire Marie Stella. Marie Stella yango oyo. Perfectionné Makambo Toboya Kilobi Ekomi autorisé Masula Kobangola Kamotema
Oyo Avenue Mbanza Mateke. Tukoti Kimvula, Avenue Mbanza Mateke. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Ce qui ok tout droit au bimi Bula. Oyo Tokoti Avenue Diabo Est. Diabo Est ya moyo. Bana ya Adula. Oyo eza deuxième partie ya quartier Adula. Okota bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa tozana Avenue Mangembo. Bana Avenue Mangembo bozawa pi Avenue Mangembo yango yo. Avenue Mangembo na bino botika kala. Okota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Espace kit complet awa na Mangembo. Ah, t'as complexe scolaire Route 9 à Mangembo. Complexe scolaire Route 9 dans l'église à Mangembo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Adula Bandal Adula bozawa pi Adula na bino botika kala yango ya. Kenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge Adula ekoma te. Vungununu yango oyo Avenue Vungununu. Bana Vungununu bozawa pi Vungununu yango oyo. Vungununu
Nunu, bokota, s'abonner. Nunu yango. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, komela biso. Benga biso. Tokozonga, tokolakisa yo pe epa na bino. Banzango yango oyo, soki botali na video na biso ya liboso na quartier Adula. Bokomona avenue ya suka oyo tosukiselaki ezalaki avenue Mbanzangoy. Yango oyo tobimaki nango ti na Kasavubu. Lelo toyi ko compléter balabala mosusu tosalelaki bino te. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mili mode international yango wana kenda libanda ya mboka oyebi sunde mili mode komate mili mode yango wana na droite na biso. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Adula boza wapi? Adula na bino botika kala yango ya. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Awa tokoti avenue Kimbanza. Na video na biso ya liboso tolakisaki bino avenue Kimbanza na ndenge ya se. Lelo toza na avenue Kimbanza na ndenge ya likolo. Bana avenue Kimbanza boza wapi Kimbanza yango oyo. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo oluka baboye ya yesu ya Okota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Omoni epa na bino te. Benga biso, commenter, tokozonga, lope oya komona epa na bino. La parole nous est tous demandée. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que hypocrisie.
Côté Avenue Balari. Ban Avenue Balari Boza, puis Avenue Balari Nabino Botika Kala Yangoyo. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa tokoti na Avenue Ba Oyo. Avenue Ba Oyo, à gauche na biso Balari. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Hello, toye kosili c'est la bino quartier Adoula Oyo Tobandaka. Moni epa na bino te, moni lupango na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga, yo pe oya komona epa na bino. À droite na biso quartier Lumumba, na gauche na biso quartier Adoula. Lelo tokotambola kaka na babalabala ya quartier Adoula. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. C'est tout jeunesse en l'élo. Awa tomoni Balari eza na des entrées. Entrée mosusu yango oyo. Entrée mosusu ya Balari yango oyo. Awa toza na Balari.
Bana balari bozawa pi balari na bino botika kala yango. La trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Baringili sumu koleka biloko konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe oza mwana quartier Adula kenda libana ya mboka kala biso ndenge quartier Adula ekomate quartier Adula na bino yango okota bokota bo s'abonner bo partager bo liker bana bia Ouest boza wapi tokei tolakisa bino avenue Biabu Est na bino botika kala Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Évêque mon kona lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. bana Biabu Est boza wapi Biabu Est na bino botika kala yango bana Biabu Est awa na Biabu Est bana Biabu Est boza wapi Biabu Est na bino botika kala yango okota bokota bo s'abonner bo partager bo liker
Merci parce que Boza est belé au Bolanda les acteurs de Kinshasa, la chaîne 3 Exa Production TV. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à l'émission les acteurs de Kinshasa. Awa toujours Koba, Toyana, Avenue Biabo Est. Biabo Est, Yangoyo. L'émission de Biabo Est, Komate. Biabo Est, Yangoyo. Toujours avancé. Tobanda kapet aussi le saka. Moni le pang on a binoté benga biso. Comme la biso. Tokozonga. Toya ko l'accès op et pas na bino. Moni et pas na binoté comme la biso. Benga biso. Tokozonga. Lelo est la deuxième émission, deuxième partie. Il y a quartier Adoula, encore comme on en sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Bozalaki ebele ya kolanda les acteurs de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toyaki toya kolakisa bino babalabala ya quartier Adoula oyo tosalelaki bino te na première partie de lo toye kosilisa quartier Adoula awa toya na avenue Kimvula yango oyo omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso, komela biso, tokozonga yo pe omona epa na bino. Pona lelo tosukeli awa, soki Yesu azongi te, tokutani mbala nsima na video mosusu. Perfectionné, makambo toboya kilobi, l'issue me commande en perfectionné, makambo toboya kilobi, et qu'on autorise. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koego
bouger, nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Pisa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzamba lobi tozongala kati ya maloba na ye tozonga na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Ma contrai sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambolie